Mois de février, ezoya, basi ebele, bakomona pasi. Mois de mars, ezakoya, basi ebele, bakomona pasi. Misusu, bakosala sambla, neti bazomona na bango eloko te. Me basi ebele, bakomona pasi. Oyo, bazali ba femme sel. Oyo, basantiraka ke azoluka molongani kasi azwaka te. Oyo azana molongani makangu bakutanaka par hasard. Mois de février na mois de mars bakosentir lisusu pasi makasi. Tango tokokoma le 14 c'est Valentin. Mingi bakoloba nga biloko wana kipaka yango te ya mindele. Misusu bakoloba na ototambula nasepelisa nzoto te mpona se Valentin nanga. Me bango nyonso wana baza kaka na kitunga moko. Pasi na pasi. Oyo azanga molongani. Oyo akomi femme sel. Oyo azana mobali makangu amonanaka te. Oyo pa aza na mobali amonanaka te aza na mwasi mosusu akima kutu. Ayaka kaka ba weekend. Bango nyonso wana en tout cas bakomona pasi. 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 Kozanga. Mwana mobali tango azangi molongani azali différent ke mwana mwasi soki azangi molongani. Mwana mwasi soki aza pe na molongani ya makangu amonanaka rare ayaka akipaka kutu te akoti abimi. En tout cas wana lisusu amonaka pasi deux fois ke kutu oyo azanga na ye. Eri moko azokanisa tango nazangaki nazalaki kotika mwa bien. Soki pa bota nazala kointerese mingi na bana nanga. Me na pase vi nanga kointerese na makangu. Oyo akoya akei. Oyo akoya akei. Mosusu akendaki omona zongi. Eri moko nalobi te tika na sangisa bango mibale misatu. Me nyonso wana pamba. Nazo sentir kaka mois de février, mois de mars eza mwana ngai te. Mois ya basi me ya ngai te. Nazo sentir toujours seul. Nazo sentir toujours nga moko. Nazo manke biloko ebele. Nazwi makangu, oui, nasepelisi kosangisa nzoto. Me na tango nazalaka na posa nasangisa ngo, nalala na mutu, nazalaka na ye, lundi ti dimanche ezo manke nga kaka. Tango ayaka kaka eza mpona koservir ye. Tango nayalaka ne kaka po batu bayeba ke azalaka na mutu na ye mpona bomba soni. Bamona te katula. Surtout soki na divorça. Mobali wana soka moninga ubia yoki sango. Batu balingaka nga susu te ubia nazalaka na mutu moko te. Me wana defete yango wana po eloba maka nazata na mutu nanga kitoko. Yango wana koloba na bino c'est Valentin nga na pasango kitoko. Mois de mars nazo pase kitoko. Nasombi liputa na mbongo nanga moko. Me nakosiki yaki kado ya makangu nanga wana. Aïe basi ebele bako sentir pasi. Pasi mois de février ezoya. Mois de mars ezoya. Oh pasi, pasi. Nga papa robotango nazolo bango parce que na yebi. Bandeko ebele ya basi pe ba yebi ke. Ndenge nazolo baboye na yebi pasi ya moko na moko mwana mwasi. Na bandi yango lelo te. Na sali plus de 40 ans koyeba ba douleur ya basi. Na yebi. Na poto plus de 30 et quelques années koyeba douleur ya basi. Mibali, oui. Soki pazaye moko na yebi. Soko azanga na yebi. Mais mwasi ebongi azanga na se ya 30 ans problème ezate. Ou bien na se ya 35 ans. Mais les cas 35 ans, maman, li felo kakati. Eza problème a sentiraka sel. A sentiraka zanga. Mobali azana makangu moko. Amona naka na erreur, amona nete, mazo sentir aza penza sel te. Soko aleka deja ba 40 ans. Azo sentir azana bisika ne moko akendeke ba servir ye. Mais mwasi azaka na posa ba servir ye wana te. Azana posa mutu moko azalaka na ye. Alelaka ye. Achaka lutolo na achaka mutu na tolo na ye. Expliquaka ye makambu eleki na semaine. Mais mwasi
azangi mutu akoexplike makambo kaka nde soki makambo aye fufunu yango oyo nakokaki neti nini mokwana ndenge nini ntango mosuku tazokipe te me eloko akokipe mingi eza kaka mbetu nasala susu nini basi basala nini aza nango mpe besoin zwi février le 14 basi ebele bakoloba basepeli mepamba misusu bakoloba bakipaka yango te wi akokipa yango na mosala nini mois de mars mois ya basi ayaya mawa me bandeko esala eloko te eloko eyali awa po sentir oza sel te oza na mutu azalaka na yo ntango nyonso oza na mutu okokozanga te mokolo nyonso aza na yo pembeni me eza nani ngai papa robo ngai papa robo otali ngai na baimage soki okoki te mpo na kolala pourquoi pas obenga ngai tosolola te olala mwa moke ezali bongo kaka ngai papa robo motu nakoko konsole yo ou bien oketala biloko ya Karine Mokonzi na Baronne ntango aza kotia biloko oke kotala me soki omoni mokolo wana tie te otali kaka ya kala soki okotala te oye pa ya papa robo mikolo nyonso aza na net azali wana aza pe na WhatsApp mois de mars mois de février naza wana mpo na bino epui ntango nazosazwa ndako mosusu ya sika na kati ya Belgique en tout cas ndako wana ekozalaka mwa monene mpo nayambaka ta bino ata 3 fois par semaine boye bosangani moko awuti koto na bahome sel bosangana bobetaka ta masolo bosantiraka boza sel te ntango ozozonga na ndako ozala lese na bana eza te okomisa bana baguerre bakanda soki bana basali mabe moka moke yo omultiplie kanda 14 fois nzoka nde eza kaka po ti lelo osantiraka oza sel ntango oza na motu te ozosantira oza sel ntango okomi na makangu ozosantira toujours oza sel ere moko kanisi eke non ozwi sikoyo eloka bien me ntango moko mosantira so sel oloba bakisa bango misatu ozosantira lisusu plus que sel na baproblème sel yango ekokoma sikoyo ya nini sel ya mungwa bien sûr nga papa robo nasukisi awa nasouete bino kaka mois de février na mois de mars en tout cas bopasango bien d'avance confinement ekosunga bino bovanda na ndako po passer bien po soki bato babimi en tout cas bopase mabe nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.